le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Depuis 1885. Donc, Congo, Oyo, Ezo, Koufa, Bato, Basali, Sécession, va provoquer la guerre tribale. Ezali, équipe, Oyo, Yendima, qui Kosala, la Mundele. Ndé, côté, Mundele, souci, Netalaki, à détruire les sous Congo, Yango, Poto Bengaye, les sous lokola, qui Yende Mutu, Ayebi Kotonga. Mboka na biso ezotambola mabe parce que avant indépendance égale après indépendance. Français ezalaki langue officielle na époque coloniale. Église chrétienne catholique ezalaki église d'État na époque coloniale. Tous indépendance système éducatif échapé. Donc ceux qui battaient à une époque coloniale bazalaki kolate écorce d'arbre. Donc, après colonisation, va continuer à tangisa ndenge wana. Ce qui va tangisa qui Diego Kao muta découvert qu'il embouché Congo. Donc, tina lelo etikali lokola bongo. Non, va tangisa la kibisoma. Il faut changer le système. Dans la zone là nous bolimbisi, na kopesa malobotu na yo parce que place to comme c'est très important que batata na biso ba yebisa jeunesse que voilà. Mundele alingaka te to bonga. Mbongo na biso evandelaka te na babanke na biso mais bazako créer système moko na kati ya mboka oyo esali ke bapoliticien na biso bako se sentir dans l'insécurité tango bamimoni ke baza na insécurité mindele kaka bato bako non là chez vous ça ne va pas si vous mettez votre argent dans vos banques donc après demain bako bengana bino alors na tango wana insécurité zanambo nde ba dirigeant na biso ba bomba ka bambongo na babanko ya banko ezali boinga ezali bolemba okati ya bato ezali bongo moto oyo balambi basombi moto na ye bakena yango bongo toki malombango na yini kotuna moto na olengi ya boye kolandisa mabongo na mwana mboka pone nanga na seni mbela epesami na mikolo koto motiamaki ete maponomi ekozalisa matela mobutu kwa mili yango maponomi esenye ekozalisa na mobu koto ibale na zomi na muambe koalisama mbela ya nkasa ya mabanzo ya mwana mboka pone nanga moto ne tunami boyi bai politiki bai mboka iso ilike obe na maponomi sokoto poni mokonzi ya mboka mosusu to bongoli mokambia ekolo esengo mbongo wana bomoto ekoingere pa ya congolais to peto kokoba mobembo oyo tozali na yango obe na kati na makambo na biso tuna otuniza di malamu mingi ndeko omoni biso tango tolekaka na télévision eza na ebele lobi babandaki kocomprendre biso te me tocomprendre siko moke babandi kososola ke tango tolobaka changement ya mokonzi ya mboka ezali priorité te na motu ya bacongolais eza nanu na ntina mpenza te parce que nini ezali et là que ça détruire Mutumwindo précisément congolais ali système ceux qui vont changer président sans que système ait changé et que servir na nini est-ce que peuple congolais vraiment place à vandi aza spectateur ya kotalaka président azoleka na motuka président alekaki na stade ou bien congolais azotalake nazala na vie ya malamu nazobota bana na ngai na bomo ya malamu ba capacité oyo nzambe azopesa na bana wana babanda ko créer ba société ba usine tous à la peine ba milliardaire na biso tous à la malamu ne sika tolala kana banda ko manzanza biso batu toza na bomengo ya boye aussi les classes na awa na Congo parce que nazo pena exemple kaka ya Congo intellectuel docteur titre tikali na aéroport abwa kingunda na poto pa kende ko sukola basani bo trouvango normal omoni mais banani bazo favoriser biloko wana mais ça ba politicien parce que tant bazo tia ba désordre oyoyo mboka moyezo développement peut avancer ezate ben intellectuel na biso ba ko créer ba emploi té parce que tozo tanga mabe et là koni tozo tanga mabe différence ezalité entre écolier élève na étudiant même au komi na université osakaka élève au baza ko apprendre yo écolier ezali apprentissage ba cotisation mais ce qu'on commis élève au commis à niveau professionnel ce qui veut dire bazo tangiso musala mais ce qu'on commis à université et commis siko au côté na univers ya connaissance ce qui veut dire tant au côté na univers ya connaissance bilonde batu boko créer ba emploi bilonde boko kela misala siko comment yo kende kozala universitaire auxiliaire au Kimi Congo
oke kosukola basani na poto pour misala abikeli pa ya kosala te Te. monta ko kipa ya kokamba zali te yenda kokela misala parce que lelo eza na mboka na biso na pesa to solo na télévision eza na eloko mona ko tuna eza simple oke na mboka tata moko boya botami na mboka koli akokisi 80 ans na mboka alobi aza malheureux mokomeli ekuno tuni eboto noko to kokolona combien de nzeta safa alobi na lona mibale ok lakisange tandi ya mabele alobi toza na plus de 500 to 5000 hectares oloni kaka de nzeta safu na vi na yo olia combien de safu omoni olia combien de malala mais soki bafungolaki ye bongo que depuis aliaka basafu abandolona mikokoli depuis aliaka malala abanda kolona bambuma malala na etandi ya mabele bango bazana nango kuna na bamboka lelo akozala susu malere akozala kali pe utaki sasa na bandite bozotanga mabe hymne national o kaka bandeko basengi to lobango to yembango na lingala mais ezali to lo ba testament ou bien lo ba constitution eza eloko ya motuya parce que tango bazolobaki telema mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi po na bonsomi tombola elongi egumba makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimia bato nguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimia mwana mboka yemba nzemba lokumu na bino bosangani na lolendo kumisa bendele na yo ya tina ya bonsomi Kongo epa mama Kongo ya bakoko Kongo elingama Kongo mboka Kongo tokotondisa yango pe tokobatela monene na yango mokolo matuku misato na sanza ya motoba mokolo ya moi ya kimia mokolo mwalokumu zala ndenzeneneke mokolo mwalokumu pe ya ndai ya bonsomi tokotikela bakitani na biso pona libela ezali kota ya lingala lokola batia yango na kota ya lifaranse boinga ekwami okati ya bato bososoli bozangi mpe bokakemi ebelemi okati ya bomoi ya bakongolais bandeko kwanda yosi epai epai bokomele biso bobenge te bokomele biso tokotanga yango na kimia ezali bongo be mama likambo fumukusu bobimi bwa biso okati ya makambo biso poso leki toyaki elongoli ya yo osembolaki ete soko mondele ya kolinga boyokani ya kimia okati elongoli ya biso na ye na mobu koto ebali na zomi na sambo oye koya pona convention ya kopesa kimia okati ya moto moindo soko esalami te mabe ekoingela okati ya bato ezali elaka ezali lisakwa ya bobimi ya moto moindo na pasili ya ye kokamata bomoto ya kokoma moto koleka lobi elekaki epai na ye to mpe ezali bobangisi oyo kopesa epai na bato nga nazoloba bango na bamindele na convention spirituelle toza nango biso na bango yango nazoba na bakongolais oyo bazolanda ngai natie na ngai mai na monoko ti oza na date ya naissance date ya décès ezozela elingi koloba obotamaki liwa ezozela tokoki kokima Congo te mpo totikela yango banani tokoki kokima Afrika te mpo totikela yango banani me bayebaka boye soki mondele akolonizaki biso ezali conventionnel po biso mpe tokonzaka bango bakoko na biso bakonzaka bango na Egypte 430 ans niongo wana esilaki na 1921 40 ans ya traversé na bango ya désert tofutaki yango esukaki na 1961 siko niongo nini susu etikali eza te pasi nini oyo bango bayokisi biso te oyo etikali po tokontinue koniokwama eza lisusu te koboma baboma biso na bambeli na munduki kotumba na moto kokata kingo toboma na biso kotia biso baexplosif kopandre biso nyonso kolamba biso na banzungu kokunda mobimba ndenge ozotala donc nyonso bakoti biso bapasi ya sorte nyonso toyinani biso na biso
babengana bakonzi na biso na babokonzi baboma bango basala nyonso toboma na biso tolesana tosala na mabe nyonso tonyokomi na bapoison na bakisi ya ndenge na ndenge baguerre badésordre nyonso balongoli bamayele na biso to basali na biso nyonso oyo ekokaki namoni te nini susu etikala yango wana na 1917 pona limbola ngo malamu lokola bazana ba monitoring pe bazolanda bazoyo na 1917 na Fatima Marie abimelaki Jean-Sainte Lucie na François bazalaki bana mike apesaki bango message oyo eza lelo na Vatican pona maitali biso bayindo précisément pe ba congolais pona nini Portugal yende mutayaki ko découvrir embouchure ya fleuve Congo mayeba yebisaki bango yango eyaki kosala koya mfumu kimbangu oyo bango bakombataki lelo toza na centenaire ce qui veut dire 100 ans oyo nyonso aza initié ya comprendre mokili ndenge tambolaka ayebi ke toute une génération sikoyo esili na eleko tolekeli ya tata mwana 3 temps esi ekoki donc chiffre 9 esilaki na 2011 alors na convention logique normale pour mindele babetama te bapanzama te mokili ezokota na complémentarité à condition que mundele aya sikoyo asolola na biso bayindo tokota na bango na contentieux parce que biso soki bango bazana mandoki na bango même ba congolais bazokanisa mindele bazana mandoki bazana babiloko nyonso bakoma mosika bakosilisa biso na mbala moko mundele akosilisa biso te parce que biso na ye tokobunda guerre ya mandoki ti tokobunda guerre ya bapoison na ye te tokobunda guerre ya makambo ne wana te tokobunda guerre conventionnelle ce qui veut dire biso tozalaki na nyongo na yo onyokoli biso tofuti nyongo esili tozonga na badroit na biso et ce qui physiquement bakoya kosala négociation wana te spirituellement yango wana tozobenga bakoko na biso nyonso oyo basala bango mabe na bamindele na bisika nyonso bazala ya kotelema nde siko naza koexhorte bakulutu nyonso babandaki na commissaire généraux bayebaka bien ke basalaki sabotage ya makila ya 4 janvier 59 oyo ezalaki makila ya peuple oyo bango bakomelaki na bibonga wana donc ce qui makila 4 janvier ezala te mbele toza na baministre te na mboko tina lelo donc papa Tshisekedi akokaki kozala vice ministre na justice te même peine intérieure te même pas commissaire général bango nyonso na papa Liaou papa Boboliko mbele bakota te na babokonzi banga bazala kaka bangamba ndenge ezalaki na époque coloniale donc il faut baye bango bien que peuple wana oyo nyokomaki le 4 janvier sopaki makila na ye pona indépendance ya mboka oyo azana posa ya indépendance yango donc na indépendance wana azana posa à vivre et pas na ye na kimia na ba capacité nyonso azala pe évoluer le kola baninga donc akoki kolalaka na banda koma nzanza te avandaka na ba terrasse ba contrôlaka ba kontina ye na communauté internationale banque mondiale adictaka biso mbongo na biso ezala sous monnaie ya nini ya dollar na ba euro banque na biso ezala diminutif to sous banque ya banque mondiale non biloko na nyonso fosila et moi nazotanga kelasi akomi na niveau ya université il faut azala na accès na ba minéraux ya mboka na ye parce que yango na ke kotangela en tant que élite en tant que moponami ya nzambe po azala na domaine moko donné il faut azala na accès na mabele na ye na ba minéraux na ye pour permettre ye invention ezali te ke tozalaka ba auxiliaire recherche okende kotanga livre ya mundele non yana zoloba soki bakosala ngo par la force parce que bazana lolendo na bango bazana bambongo na bango bazana nyonso biso tozana eloko te c'est vrai tozana mbongo te toana batu te mais tozana milimo bakoko na biso et na tango wana bakokamwa ke oye kobeta bango ekouta na Afrique te po biso tozana antilope na bango omoni mutu azwaki munduki akendeki chasse pona koboma antilope na zamba mais ye mutu nani akoboma ye moninga ne mutu te
omoni ndeko moko akomi bokanda kamandoki bango na bango ndeko moko akomeli biso akomi bokanda lobi ete papa Nkusu apesa biso kombo ya ambushir na Kikongo babengaka yango nini kasi moto na mosu etunami na bandeko ya poso eleki tokomi okende peza na lolenge ya komiamia mpona bosukisima na kama biso fumu Nkusu bayiki bakotuna motu na boyi kolandisama bambela miayo mikomileki bakobanza kolikia lokola ete okoti bodindo mingi na mambi etali bongo politiki nzoka mosai na nzambe moto abundelaka bonzambe azalaka eklesia na katikati na mboka ya kozalaka na loboko ya mwasi to mobali te bakobikela lokola ozali moto kobundela mingi mpifo to pozali ko mingi likambo ya mokonzi ya mboka ozali kobunda mingi likambo etali bongo majorité okomi lokola moto oyo penza okomi kobunga balabala na yo okopesa ya nini na kati pa okomi politique à raisonner mabe il faut raisonner malamu nazobundela peuple congolais oyo azangi bokonzi siko na lelo bokonzi ya peuple congolais ezali représenter na nani mais na chef de l'état omoni alors chef de l'état wana lobi soki même akolongwa akotike sika na chef de l'état mususu mais il faut nanu chef de l'état wana tango akokota bokonzi azala na pouvoir ya kodiriger mboka na ye et non azala na difficulté ya kodiriger mboka na ye voilà problème en Fumu Nkusu ya ngwane ezali alobi ke problème ya président de la république yango nanu te mais bokomisa kiti wana libre ce qui veut dire ezala souveraine chaise wana mokonzi akokota wana makanisi nzamba akopesa ye yango wana kodirige mboka mondele ya kotindika te akokozala marionnette bamindele te keno okoki kosimba pétrole te soko simbi yango balongoli okokosala programme te ono nga nalingi biso moko tobanda kotransforme biloko na biso awa batelemiseli yo opposition lelo naza église au milieu du village parce que nazo traité na politique na religion na science naza au centre nazo traité problème entre ba politiciens na peuple tokoko tika te ba politiciens ba mitiki marionnette mindele oyo peuple azo souffrir au lieu ba yebisa peuple que non mindele batu bazo nyokola biso bango bazo kosa que non ba konzi baza na pouvoir si réellement bango ba lobela ka peuple ciment et utai ko kita tina 4000 francs nazo ko interpeller bandeko ya opposition si réellement ba dinga ka peuple oyo pona nini basalisa ki marche te ya koloba ke non tozo sala marche lokola bo matisi ciment ezonga na 12000 peuple oyo alalaka na ndako manzanza azwa facilité ya kotonga ndako bosi boyoka bango ke basali marche lelo parce que ciment emati nanu te nzoka ciment kitaki tina 4000 bakoka ki ba revendiquer yango parce que mbalo balobela ka peuple douane na biso ezali oyo ezali kolo pona nini basala ba marche na yango te omoni bango na pouvoir bayoka na kate mais lelo awe komi gâteau bomoni bango moni yango sikoyo donc matondo mingi melere bozo sala gâteau yango bozala nde na souci ya peuple boli ya pendambo te bakende pona kolia te tala omoni edali kemba te omoni neti lokola pe bino basali na nzambe bozela pe oyo moto na ete zana isabine loko tozana bandako ya ba ministre na biso tozana bandako ya batambongo na biso na poto boyebi ndako ya président moko français na Afrika ezalaka wapi ndako ya ba ministre ya Europe awa na Congo to na Afrika eza kote ni na province nini boyebisanga po ba dirigeant na biso bakendo sombaka bandako na poto. Est-ce que vous avez que ça politique moko eza quelque part réseau détruire. Donc na majorité na opposition ce que vous avez dans discours na biso ko banda kala tolobaka bo vendre sika moko bo dialoguer pour le bien ya peuple congolais. Ce qui likambo batu bazolo ba alembongo parce que bango bazande bongo bango ko koloba bolamu te ya mokonzi mboka il faut kakali mbongo. Mais mindele ce qui ba yini mokonzi mboka. Tala net exemple lelo. Bato opposition basalaki toloba neti malamba bon gouverneur apekisaki meeting ezalate kimia eleki nango mais siko bato ya oni baya bato ya sécurité ya oni baye on no faut lever mesure wana mais nzoka soki mesure wana ezalate mbele makile sopani siko bato wana pe baye balingaka kongwango osomona est-ce que siko yo ba politicien congolais bakoki ko iser na sagesse
africaine te pe intelligence africaine pona koloba ke non après tout ozali ba dirigeant lokola pe bango kuna na poto ba ministre ya poto baza pe ba ministre lokola biso ceux qui bango baza na bamboka na bango biso pe to na bamboka na biso ba politicien ya France bavanda ke sika moko lelo na États-Unis kuna ezo marché entre les deux candidats mais Hillary Clinton a outi wapi a outi na régime ya nani ya Obama ozomona mais awa ceux qui lelo chez Okitundu par exemple tozo eza publicité mais tozo baka moko ya majorité présidentielle alobi ke ngape nazali candidat président de la République ote Kabila linga sala kaka mayele pocha dauphin na ye ozomona ngo siko Hillary Clinton est-ce que azape dauphine ya nani ya Obama tozomona ke osuka wapi na makambo oyo tokomi na suka pesa makala biso po to pese kimia to pese mbela to luka balabala ya boleki ya kozalisa eliki ya Kongo mokolo malobi bakolanda biso epai ni pai fumukusu balabala kani esengeli to lika to ibi epai to uti sika oyo awa to komi to kende balabala nini pona kolonga omoto bwa biso matondo mingi to ya na école nde africaine to mikitisa to ya na école africaine ata butu bayebisa bango lisolo ya Nikodeme na Bible te ayaka butu côté mayele zalaki bango pe baya butu to solo lake omoni po bozala batu ya solo mindele pe fo babanga bino neti sikoyo ceux qui engagé guerre intellectuelle na ba mindele to ko négocier mais ceux qui bazo kanisa kaka mindele bazana mandoki baboma kabiso bakotinda biso na CPI bakosala biso boye bakokoka ko bunda te alors ceux qui zabongo batike la peuple kolo bitumba na po yemta kufa kana le 4 janvier yemta kufa na 37 000 familles à déportation neteni wana ya religion africaine esika bangunza bazali nde sika wana topesa bango maitoko sengeli kosala alors en âme et conscience ba dirigeant na biso élite intellectuelle na biso bayeba malamu ke aucun pays au monde ezwa développement na religion étrangère na système éducatif ya bapaya ezalaka te il faut bo créer système na bino et puis il faut bozala na kati ya religion na bino. Alors si vous avez une religion, vous créez un système na bino yangwana. Alors biso tozo senga siko boy. To vanda biso na bango, to solo la nanu likambo ya constitution. Utokolo ko za constitution française te to ya ko adapter na ba réalité na biso bien constitution belge. Non, et ko pesa kaka ba incompatibilité. Ndenge ezo sala lelo. Il faut d'abord spiritualité na biso et orienter biso. Ozomona lelo ezalaki awate bayaki babusu ate ezo suka 2017 ce qui 2016 le 19 omoni te Kabila pas comme président de la République ya mboka oyo to benga son excellence président akotaka te ba congolais basalaka ba élection ezana eloko moko bango basatandaki na yango te donc nzambe mutatiaka ye tangu muze Kabila kufi osomona yepe mutayebi mokoloni na kolongola ye ba congolais soki bayeba ki spiritualité na bango eloko wana balingaki ba s'organiser nango malamu na kimia peto lingaki to sala avancer déjà omoni ndako ezali ke première république kao ya anarchie bo détruire fondation wana Mobutu akoti Mobutu ayebo e pa onyo sala ki bo détruire dictature mobusienne bozongi lisusu na zéro. Mouze Kabila ye mwana sala aza mwana na yete faut que détruire œuvre na ye c'est un ennemi aza rwandais aza bo détruire mon colonie ndako ngo ekotele matin donc biso tozoloba parce que peuple congolais ndazonyo koma ye mutaliaka kisuka dendo ye mutaliaka makoso ngulu ye mutazolata sous-vêtement mindele basi balata ye mutakoma kiwelewele o azolala na bangungi na salite esika bango bavandi na bagombe na banini muke bakeba poto bana na bango bazaku na mebaye baka bien que poto eza mboka na bango te eza pe mabele na bango te. Alors biso otozoloba nzambe oya sala peuple oyo soki ba politicien na biso bakoyoka na bango mongongo ndenge na zoloba na bango boyeti na mikolo ezali koya bakozala na confusion totale parce que bakotia bango boîte moko na bamindelango moni na tango wana punition o mindele bakozwa bango pe bako participer to bako associer bango na kati ya punition wana to éviter yango c'est le temps yango nazo benga bakulutu na biso bobeta lisolo ya malamu na baleki soki na l'air wana ignorance ezalaki koloba te na mwana na yo que non grâce à ça lelonga nazana ndako na Europe non il fallait le bake non grâce à ça
kenga naza na ndako lelo na ba village natal yango na mboka na biso courant ezali mai ezali banzele ezali lobana no bongo mais tous ba politiciens congolais lelo bango nyonso en grande majorité kende kotala ba village na bango bazata na eloko moko te et bazokoka kolakisa bana te même ba génération future que il faut investir na kati ya mboka na bino il faut bolinga mboka na bino plus que nyonso ozomona soki lelo Mobutu to bengana ke parce que to dingi changement kasi Mzee Kabila pas ala ki changement pour ce que Mobutu akei kasi Kabila fils aza pe changement mais pourquoi opposition faut persister parce que Mundele mutazo diriger opposition ya to senga pe na bandeko na biso opposition ba koki jamais kozala ba marionnette ya ba Mindele ozomona parce que na lero na Mundele tango azo diriger azomono eloko te yemoka ko chona pouvoir yemoka ko pumbusa yo religion africaine boyi bongo ekozala na balabala ya kimia pe ya esengo na bomoko na boyokani makambo miso ekoleka malamu mingi toka bwana yo matondo mingi soki baza na majorité na baza na pouvoir bakoluka te nani a gagné nani a poli mais bakotala intérêt ya bakongolais bakovanda siko esika moko balobi oui il y a solo 56 ans après to se retrouver dans le néant parce que peuple na biso nano asepelité oyo azalaka na ndako ya mabele depuis époque coloniale tina lelo ezo continue basite lokola balingwa la kitambo barumbu nyonso eza kaka mabe babiloko mike ya matonge batikelaka bato na lero ne monanaka biloko atina lelo eza susu eloko atina te toboyi kozala biloko oyo bana na biso bakontinue kozala baboyi ya bamindele tolingi na biso yango susu te yango tosengi na classe politique bovanda esika moko sikoyo revisitation ya histoire, revisitation ya constitution, revisitation ya nyonso système éducatif. Alors ngana ndimi te ke bozala ka benemi parce que bolakisi yango lelo ke bokoki na bino pe ko vendre sika moko. Et tango bavanda ke sika moko na bokoki mutabwakela ki mutosoite, mutabeta ki moninga te, mutasala ki moninga boete. Siko pona nini bokoki ko vendre lango te pour intérêt ya peuple siko. Tokole Mundele matondo mingi ebengeli balingi kobenga biso na 049 36 611 099 99 36 611 soki tokokende ata na maponami yango tobanda koprepare bato oyo bakodirige mboka na sensi ya malamu lelo ezali te ke bokokota pona kolia na bino na komela na bino na koservir bamindele oyo wana vouloir pas Afrique kolamuka kaka parce que bano bazobota malelo wana nazolo bango penza na bamindele boye baka bien que bana na bino pe bazobotama destiné na bango ezo dépendre na conduite na bino lelo na o bino bamindele bozo sala lelo biso pe bana na biso ezo dépendre na o tozo subir lelo pe tozo sala lelo nzoka biso lelo na loi ya nature ezali loi équilibre ezali kopesa na koyamba koloni ngubo kopikola nguba eza justice soki mindele biso tonyokola ki mindele to futi mindele pe bazonyokola biso soki balekisi prolongation bakofuta donc bakokanisa te ke bayebaka bien na histoire ba visiter histoire te biso pe tosala ke ba char biso bayindo tosala ba char d'ailleurs bayebi yango bien que même ba téléphone ba caméra biloko nyonso bazosalela lelo eza ba invention bayindo et lobby eko revenir kaka na bayindo tozana eloko toko réclamer pa na bango tosengi mandoki na bango te tosengi bango ba minere na biso batondi mingi ifumukusu na banzi tokutani pona mbala ya sima ezaki esengo na biso ya kozana yo na katikati ya manaka moye bandeko bozala kimiki na tina bolandi biso peza sombele suka bisanga moliso ya bolamu ekoumelaka tango molaite biloko peso kibole ya mingi mbala mosusu atako boko yako kolekisa kokbolo okoya kosanza apamba mbala ya sima nde tokutani longo ya biso pela boko la bino balokolia mondele mosia mito pe bengeli kamata mi pa na biso na bino fumukusu pesi ya biso yango ewana etiami setando ewana benge komele biso senga bosenga bwayo makambo miso bokomi tokotanga yango po na mbala ya asima mama likambo zalaki balabala ya bolikilo ngoli ya biso na bino kimia bomoko bolingo po na ekolo moye to bundela yango butulo kola moyi na bomoko nde tokolonga ezalaki bongo mama likambo